Bandeko batali mbote mingi na bino, mbote na baebanso balandaka émission na biso lolaka la mwasi. Na lolaka la mwasi ya lelo tokoloba bongo makambo etali irresponsabilité ya bapapa. Mais na émission ope na zanga moko te, naza bongo na mama Mati Molengi o asepeli kokabola na biso lisolo oyo, lisolo ya kitoko, lisolo oyo etali ba mama, lisolo oyo etali bilenge basi. Na za sûr que na ngonga oyo bosisi ko lamba, bosilisi misala nyonso, oza siko libre po olanda mwa mateya oyo to bombeli bino na kati ya émission na biso ya lelo. Mama Mati mbote mingi pe boye bolamu na kati ya émission na biso lolaka la mwasi. Mbote mingi mama Deo. Nakanisi bandeko batali bomoni invité na biso ya lelo ya sepe ko kabula na biso lisolo otolobi ya irresponsabilité ya ba papa. Normalement mwana nyonso abotami azali fruit ya résultat ya union ya mwasi na mobali en dehors ya bana ya éprouvette in vitro. Et ça la maka na consentement ya des partenaires sexuels. Par conséquent, ba parents il faut bazwa responsabilité ya ko protéger bana, ya ko éduquer bango, ya ko pesa bango ba instruction, ya ko battre la vie na bango pe croissance na bango. En général, ba maman bazwa assumer bien responsabilité na bango maternelle. Mais ezana mibali ebele irresponsable batikaka charge nyonso epa ya ba mama. Na ba église baza ba bienfaiteur, baza ba donateur, bazo pesa mbongo batala simate. Oke na banganda bazo sombela baninga masanga omona likolo ya mesa moko milangi ya masanga ko compter kutute. Mais par conséquent bana na bango bazo zanga bilamba kolata, bana bazo zanga biloko kolia, bana kela sikutu bakota kate pe bongo na bongo yango nde lisolo o tokoloba na mukola lelo. Mama Mati, pona nini komonisaka ba pauvre mama pasi ya ndenge wana? Oboti bana na yo, uwangani, usundoli bango, utiki bango, me mama atikali ko mema mukumba wana ya pasi ye moko. Pona nini ndenge wana? Mama Mati. Merci mingi mama Deo. Tout d'abord pour un sujet kitoko o etali ba papa. Na bandi ke ba papa azolanda biso. Oui oui. Alors mutuna wana ya liboso na ko répondre ngo na deux volets. Premier volet zana nous que papa généralement irresponsabilité zo uta na projet hein. Même ko bota wana ezaka projet. Mutamilengela lobi esengela koma na bana. Conscience wana eza kati na ye o etindi abota et ko pousser ye azwa charge parce que ezali posa, eza désir ya kozala na mwana. Tango aboti mwana ngo akobatela ye parce que yende alingaki. Donc ce sont de naissance toloba voulu. Papa sepeli et le mona maman désirable. Voilà. Alors à cause de soin ya mwana wana. Autre volet est la naissance moko ya accident. Papa milengelité et lengia milengelité, elle se retrouvée na bana na gauche na droite, bana pe na nombre ebele o yazo kansate o ekokani pe na makoki na ete mingi tozo mona abandon wana ezo salama par rapport à baka oyo tozo kutana ngona kati ya mokili. Merci. Wana eza point de vue na yo. Mais ebele ya ba papa pe ba wanga na même bazemi oyo ba pesi ba pauvre bilenge ba pauvre mama. Maman s'est retrouvée na enfant bâtard. Hein? Na maboko il faut que ça la nini po ba mama oyo baza victime ya escroquerie pe abus de confiance. Tout ça la nini po na bango. Mama Deo,
mingi mama oyo atikali na charge parce que papa a envie mais asali lokola se désengager na ba responsabilité na ye mama lokola boyaka mwana te akotikala na mwana na maboko soki na comprendre mutu nono malamu eza mama wana asala nini pour que abokola bana wana asala nini na kaka ba situation na papa awangana na ye mwana mama atikali na mwana ye moko makoki mpe ezolanda te alors kaya ba mama ndenge wana basala nini bon ba mama ndenge wana eza mwa pasi parce que aza na mokumba ndenge tolobi wana charge ya bana na maboko na ye lokola mwasi azangaka mayele toujours te tozomona bango ebele bamisusu bamikotisi bawenze bamisusu mpe bakomi kosengasenga aza na bana na balabala mutaleki ya sengi donc ozomona ke mwasi asi asuki na mayele moye salanda mobali o peut-être pe bayebi pe mususu nzela mobali akendaki ayebi pe nzela akendaki nini aboyi na ye awangani alors mama ya modèle oyo fo akolisa pena mayele ya bomwasi lokola pe toza na émission na biso ya lolaka ya mwasi il faut kaka mama lolaka na ye yokana même na niveau ya gouvernement pour na prise en charge ya bana wana il faut mama penza a lancer ba cri d'alerte soki na ye moko aluki mwa mbongo ya ba mbongo tout ça po abokola bana akoki te en tout cas ba faire social ezali il faut ko kende ko se présenter kuna voilà on a kozong ça na mokuse bo pona ba o ba yebi epai ba ko kende ko se présenter te basa ndenge yo lo ba kende ko se présenter voilà ba koki ko kende ba o ba yebi me ba musupe ba yebi na bango te akobandela wapi po akende ko se présenter na ba problème yo so azanango. Bon, par rapport à maman wana asili mayele hein soki akosala ta passe na gouvernement te par rapport à ministère de tolobia ba affaires sociales et ce qui pakana na genre et famille akoki ko tuna parce que dans tango moko pena muta sukaka akoluka conseil mususu tobotami na ba famille tout ça na place ki afanda na ba pasi wana emoko to abana ko perdre bana to na ko kufa to na santé ya malamu te akoki ko se présenter même na famille bakoki ko apporter secours na bana wana lelo tozomona o ba orpheline belé ezaka na ba orphelin te ba parents baza en vie mais ça na ba plutôt ba enfant bata ba enfant abandonné nde bakomi ko tonisa biso pe ba orphelinat etikali kaka kombo ya orphelinat mais en réalité papa nde azate batu wana pe bayokaka mawa bazwi pe banango baenregistre bango comme ba papa moko perdu toloba papa porté disparu donc moi ba moyen ezali ebele maman faut pas fanda akufa na bana ye moko ayokisa lolaka na libota na ye na bandeko pembeni na l'état na biso parce que l'état il faut ezwa ba responsabilité nango na ba domaine nyonso. Est-ce que l'état na biso azwa ba responsabilité wana soki se diriger na ministère ya genre et famille ba kozwa moi solution mukie donc na ministère ya genre et famille bato bazana kawana soki bakomeli bango bakoki kozwa moi solution oyo penza baza désespéré tina suka aza penza tana nguba tekaka na kwente bana bazokufa na place bala na balabala nde tozomona po eza na mususu azoluka nanu kolia te azoluka nanu esika kolala baza na biso mama na bana misato bazolala na banzela ba oya bongo nde bango vraiment folo laka yokana pa ya gouvernement parce que na yambaki mama moko mama wana alalaka na église mais azana mwana wana azana papa te mama amoni atelenganaka ko tambola parci par là na mwana amoni moyen te akeye moko carrément ake kotika mwana wana na orphelinat mama wana ake kotika mwana na orphelinat mais ye azolala na église mais là na sepelaki na mama wana azolala na église mais a croiser les bras te atambolaka parci par là koluka mwa mosala moke oyo akosala po azwa mwa mbongo moke po ya kokaa kovivre na église wana avandi po balesa ye te avandi mpo na kozwa mwa place alala mais ye atambolaka koluka place oyo akoki kopesa coup de main bapesi ye quelque chose mpe azovivre na yango donc mama wana aza mama moko ya koencourage
toza pe na baka mosusu mama mati ka mosusu toza nango eza ka ya bavioleur baviola bamama par des inconnus bakenda na bango mama wana atikali na zemi aboti moto akosunga ye moto akotala ye nzela tata wana akenda ayebi te ndenge nini tosala mpona koevite basituation ya bongo mpona koevite yango. Bon, mama Deo, moi si azo vivre makambo ya ndenge na ndenge. Par rapport ya oya zuize mineti na mutu. Sûrement pe ayebi pe longi ya mutu angote. Yoka ko zape na butu, eko zape na kuita masanga, mwana botami. Mama ya modèle oyo, tango aza na pasi bongo na mwana na ye, toko recourir bango kaka na bisiko tozo tanga. Soit, soka aza na makasi na nzoto, aluka pa lesa mwana. Parce que kubanda te aluka papa kozwa e place ni. Lokola, moi bakango ekomi kozala moi fréquent. Mwana mwasi wana oyo azo s'exposer na ba viol. Il faut que koluka koyeba, vini ni oyo azo mener. Parce que plus tozo réduire ba risque ya viol, plus tozo réduire ba risque ya kozana ba enfant bâtard. Parce que mwana mwasi azo elenge esengela kola na kati ya famille, soki nanu libale yeli ete. Aza na kati ya famille na suivi ya baboti. Arozana posate ya okene ko s'exposer na balabala pour que azo bazemi ya modèle wana. Donc na ka wana pour que mambwane sila wana conscience eza bandeko ya bilenge basi. Basi respecter ba mi pe sa valeur. Eza na bisiko ba ko fréquenter te yo zana ndako molili yo moko na nzelo zo tambola. Ozana ba risque ya viol. Oza exposer tout le temps ozana yo na choix ya mobilité. Net bandeko na biso bazo sala ka ba vie ya balabala. Bazana risque ya robota bano bazangi ba papa. Alors moi si le quoi tozana émission sur le bela basi, moi ça mi pe sa valeur wana na nzoto, a se laisser na n'importe qui te. Comment moi ça okuta na mobile lelo, ba bimanaye ba sangisa nzoto le même jour. Risque ya robota mwana enfant bâtard ezali parce que mutu wana ye ko lekandela, aye ko sa no libala te. Alors pour na ko éviter ba ko bota oyo zo pesa bana passe à la longue. Et comme le quoi mwana bota mi na mutu moko. Bilenge basi bande kwa basi o bazo kabiso, faut pas se mettre en ordre. Parce que passe yango zo ngela basi. Muto apesa kizemi azomona na ressources yondo memi charge ya bana et tout ça. Okomi pe charge pour na bato. Okomi même charge pour na société. Même atande basenga ka banzela na mambongo. Eza bozo troubler ba calcul ya bato. Mutabimi na 5000 francs na ye. Papa pesanga boitanga autant na bana okimawa. Azupe ya yembongo apasi. Alongole apesi kwa salisa yo komi sous charge ya bato. Donc d'où il faut vraiment ko landa ba sexualité moko responsable. Oyo okoya na mabaku wana te ya kozwa bazemi oyo kanite puis ya balekinzela muto oyo mona lisuste. Merci voilà. Mama Mati. Mais balobi net ya kaya babilenge mingi soki baza ko se me conduire bongo ezali nzala. Donc ba parents na ye baza na ba moyen te. Alors ye amoni loko muso ya ko sala te akomi ko bima ko zwa n'importe qui po azwa lipa alia po azwa mwa kwanga alia yango jotinda bana na banzela wana pe. Oui, wana peza préoccupation mususu. Wana pe eza penza kozanga parce que mutu soka za na posa ya ko komisombela lipa il faut alia na mukolo tongo etani fa lukelo kwa kolia peut-être na ndako ezate. Alors ça recours na banzela mususu. C'est là que je fais attention à moi si atala toujours makambo avec conscience. C'est vrai au kende na nzela ko luka lipa. Mais luka lipa ngo ebotelo pasité. Luka lipa ko botelo pasité. Tozo mona bande comme mususu bazo sala la prostitution a. Au mona yem kolmo otasimba mwana na maboko. Azo luka mbongo, azo sala ngo ya mombongo, soki tokolo babongo. Oui, c'est ça le terme. Azo sala mombongo. Alors, faut moi si akol samayele ebele ba stratégie ya koluka mbongo et pas ya moi si ebele. Tozo mona lo jeune fille azo banga lisuste ko sala musala ya ndako. Azo komba na ye na ndako na suka santa zumbongo na ye. Alors mbongo o eza ko exposer yo soit eza ko créer yo kutu ba makambu eza biloko kwa encourager te. Il faut moi c'est malibanda qui ekoluka mobali pour pesa mbongo, il faut s'attendre na eloko msusu en retour. Oko s'attendre na bazemi ambalakata, oko s'attendre na maladie, oko s'attendre na makamdenge na ndenge. D'où moi il faut changer stratégie. Oh ya kolukela mbongo.
c'est vrai bandako eza na banzala mais il faut que kolisa mwa mayele ozwa pe mbongo eza ya bien omibatela pe nzoto omi respecter eza kaka te na kolanda mibali na nsima nde mbongo ekozwa mebele to moke puisque na kobima libanda na nzala par exemple ndenge ozoloba wana akoki mpe kozwa malade oui aza exposé na bamaladi ya ndenge na ndenge oui. Assurance ya nzela oyo azokende eza te ayebi te tosuki kaka wana te kaka bapapa na kati ya irresponsabilité na bango tozomona toza na baenfant bata toza na bashege tokomi na bana ya ndenge na ndenge na balabala kone eza conséquence sikoyo ya irresponsabilité na bango mpo soki babandeki kozwa baresponsabilité na bango bamama makoki ezokoka te mwana akoki ne kosupporte pasi te mwana kimi akomi na balabala tokomi na enfant de la rue tokomi na baenfant ya boye nyonso wana mpo na ngai nazomona ke mbeba wana ezowuta kaka epai ya bapapa mama deyo mbebe ezowuta pa bapapa baza responsable na kati ya mabe wana baza na part munene ya responsabilité parce que au départ tozomona papa nda za chef na kati ya libota yo nde mutu oboti bana wana na bana na mama bazo dépendre na yo tangu yo ose désengagé na ba responsabilité na yo opesi bana pa nani eza loko fongoli ndako mwana bimi libanda asala ndenge oyo amoni donc papa mutu rendre bana tâche difficile pour même ndenge mokile salama papa nde fois ke koluka aya kolesa libota na ye tangu papa aza mobali aza normal aza na invalidité moko te na nzoto o te abelaka to nini aza bien ozoza mesure ya kobokola famille na yo te o exposer bango misusu mpe eza te kozanga mbongo ezali mais il s'en fout azo vivre pour lui-même or abosani ke aza na mulongo ya batu oyo bazotalela ye tangu yo tiki batu wana ozokipe bango lisusu te c'est que bisi bango bakende baza à la merci de tout le monde o exposer ndako na yo okoloba bango boye teme na misala na yo exposer ndako mais ozomona te bana wana bamosusu bakomi bakuluna eza danger mpona mboka na biso eza danger bamosusu bakomi bakuluna oui baza badanger mpona mboka na biso te danger makasi misusu mpe babalukeli bapapa bango moko impolitesse ye misusu basimba papa na nzoto mwana mpe azoloba na papa bosalaka na nga nini papa mpe azoyoka etali mpe ete donc baparent baza na part ya responsabilité na baka nyonso ya bana oyo otangi wana ezala bakuluna ezala baenfant bâtard même bana oyo base retrouve baorphelin na kati ya baorphelinat mama akufi papa atikali olia batela bana atiki bana barécupere bango epai ya bato ya mawa parce que baeglise ezozwa bana ba ONG ezozwa bana mais bana wana eza na bato batindaki bayaki na bango na mokili eza regrettable makasi eza regrettable. Est-ce que ba situation oyo ya ba papa baza irresponsable eza kaka na kati ya ville ya Kinshasa ou bien pe na ba intérieur na kati na mboka na biso pe ba situation wana ezali pe bon mama Deo c'est vrai toyebi makambo ezoleka na mboka te o tofani na bango te mais ata na basango ndenge tozwa basango ya poto ndenge pe tokozwa basango ya mboka je pense que to ya irresponsabilité na Kinshasa ekokani na ya mboka te ekokani te parce que batamboka ngo bazobota pe bana ebele mais oromona bango baza na kati ya ndako na famille bazo évoluer bongo na kati ya famille mais lelo te lelo papa ye moko kutu ayebi na nte soki mwana ne ya mobali afandaka nanu kaka na ndako po azokota azobima azomona ete papa kosa 5 jours amoni mwana te pe azaka normal aza normal aza na ndako moko ayebi te soki mwana azokontinue kovivre wana po ya kobima tongo tanga azozonga bana balali aye na bakwiti alali tongo etani abimi bakosa 5 jours bamonani na mwana te na kati ya ndako moko mais batamboka baza ba responsable tozomona yango c'est vrai vie eza moi passable et pas na bango mais baza même ko initier bana na bango na kati ya makambo bazosala akende zamba bo azana bana naye azolakisa mobali déjà ndenge balukaka azolakisa mwasi azobongisa na libala azotia bango teke bokende na balabala bopanzana to na memisi mutu pasi na ngate kuna ba ya mboka batikaka baonzala batika nzala te donc to supposer que na mboka ba enfant bâtard baza mingi te ba shege baza mingi te bakuluna baza mingi te bongo baza mingi te bao baozala bakozanga te mais modèle tozomona na Kinshasa ekokani te na mboka ça va encore papa azana na conscience
alors toloba nini donc na mboka bango baza na banzala mingi te na kaka ngumba na biso ya Kinshasa nenzala eleki pase eleki yango bapapa bazo déserter na ba responsabilité na bango. Mama de to simbaga mamba nzala te po irresponsabilité wana ezaka nzala te. Bon ezani. Ezaka ka irresponsabilité zo benga na forme nini. Na uti ko pesa exemple papa muso azana na mbongo. Azo sala mbongo ezali mais mbongo wana kanaliza ngo na makamu mususu. Ndengo lobaki na ebandeli awa malamu a dépenser libanda za boss. Papa zo panza mbongo na bar tout ça. Atiki bana nzala. Nyonso wana nini? Makantine peut-être ezaki na mtena bota bana ya nombre. Pe même ba maman, si jango eza tellement munene, toko sangisango makamu nyonso. Même ba maman, il faut que ça la naissance moko désirable. Ezaki ka lokwanga na bala, papa na bango asala ka na ebite na société songolo pakala, na bota bana parce que papa ba akolesa bango. Non. Tangu bozana kati ya nzela, bozo solola, dialogue eza na kati ya famille. Lokwa to comme na bana misatu boy na salaire na nini to sukawa. Boyokani, c'est vrai papa ko zo responsabilité na mwanda mboya zozwa. Papa na maman ba irresponsable, ba bengaka nini? Maternité moko irresponsable, hein? Ba boti bana 7 ou 8. Papa salaire azozwa, soki na ndenga normal ekolesa bana misatu. Bongo 4 wana ba okende wapi? Yango tozomona koko se koti makasi. Papa na kokima makamnyo so wana malamu amela masangani na balabala, aye kolala na ye. Mais akokima yango ndenge nini? L'air bozo bota wana. Eza consentement ya bino mibale. Bongo sikoyo charge komi ya ebele yo komi kokima ndenge nini? Eza benza consentement tezo za la biloko moko ba surprise. La plupart ya kobota na biso ya Kinshasa. Eza ba surprise, eza ba planification. Mais comment boza na kati ya libala pe bongo mama. Kobota eza la surprise ndenge nini? Mama deo kobota basala ngo projet. Eza programme. Obongisi pena mabongisi mbulo lokola mwana azana 2 ans. Na moni mbulo to bakisa mwana pe eza mwana biso ya suka. Batukuti ya église bateya kababi avabo balana bomi yeba déjà to kobota bana combien oui. Nyonso wana eza pona ocha organisation na kati ya famille. Alors batu bayeba koti bikota kota. Mama lobi lokwanga na bala ta na boti na bala na ngai. Tikanga na bota bongo ye mama lobi ata ndenge ya boti abala na ye. Bongo ye papa qui est chef de la famille. Akoki ko raisonner mama wana te. Lokola dialogue ezate. Papa ko memisa mokumba pa mama yo zobota bwendeni mazo yeba te kazobota na ye. Ayebise yo zobota bwendeni azogangela mwasi. Eza na mibali babengi basi na ba pondeuse. Mais azobota na yo. Quand est-ce que vos fandi bo cheli kama wana mesa bo réfléchir sur ça? Dialogue ezabiso te kufa. Allez papa kimi akomi na balabala na ozonga no kipo bana wana makelele. Mais bana wana ya yo. Bana wana ya yo. Salaire muke rentrée scolaire tozali abana 7 ou 8 okosomba nani saki osomba ekomi mbulo oya kotanga ya pe manana mbulo o mibale ba okende ba misusu ba pema compliqué wana nyo surtout biloko mutalengeli te ezo surprendre ye eza normal nde tozomona kati ya mboka na biso ya Kinshasa. Papa a déserté na responsabilité na ye siko mama comme akoka kobwaka mwana te charge wana nyonso. Hein? Charge nyonso ekomi ya ba grands-parents, oui. Ya ba oncle, ya ba tante. Est-ce que c'est normal? Maman de école eza normal à tamukete. Parce que lelo yango tozo vivre ekomi nango normal. Papa azana envie bana na ye oka tata mwasi mtatangisa wa liboso. No konda zo tangisa wa ya mibale. O mususu akenda congé. Baba niko se débarrasser na bana même éducation est ratée pour il faut maman tata moi sina bango bokola ye pour ya moni ekomeli kilo mais tata moi sipi azana bana azana oya ye noko pe azana bana azana oya ye donc ba grand parents pe bakoli balembi baza susu bakoyi ko assumer lisu ba responsabilité wana te. Oui. Nyonso wana zomona ke ba papa étant ba chef de famille en tout cas faut bazong sa dialogue na kati ya mabota. Bazong sa dialogue na kati mabota. Baza ba déserteur, nzamba pesi bango bo konduit wana ya ozala chef. Tango za chef, yo mtozo pesa ba ordre, yo ndozo planifier d'un commun accord na mwasi na yo pour que bana baza la victime te. Lelo bana baza victime ya makambo ebele. Eza na papa mususu mwasi azobota na matante akeite, abi mwana wana na ebi ete na ebisa ki eto suka na boy, asiliki. Oh? Donc ozomona ke harmonie na kati ya ba bobota eza lisusu te.
mama azokanisa na ndenge na ye mwasi mosusu azoba nga baboti nga moko fona nga nalobaki na kobota bana 8 likama kobota eza te yo olobaki te eza makambo ya yo na mobali na yo boyokama mobali alobi mibale mpona makoki na nga esengi bon yo olobi te ngai mama na biso alobaki soki toza mokie ifo nabota ebele mpo tokóma mingi yango kote wana bapapa bazodeserte Bazodeserte. parce que yo moko olingi obota ebele ozomemisa mutu charge oyo akokoka te na kote na bango mpe lokola dialogue ezozala te basolola mwasi na mobali ezozalaka lokola basurprise mama aza na beba 7 mois asi abandi zemi akomi kobombela na mobali mpo ayebisa ye mpo nani azotutuka lokola toza na émission ya mwasi mwasi lokola aza victime ya makambo oyo mwasi nde fo azwa mayele mwasi esengeli na ye azwa mayele nazosala nini ekoproduire nga nini na mikolo ezoya yango wana omoni mwasi akomi kosouffrir mingi mobali aza envie mais mwasi nde azolesa ndako mpo na nini soki olandeli mikumba yango ye mopa milukelaki yango ekomi compliqué irresponsabilité ye makasi ntango papa omonaki mwasi abandi akoteka mwa makala azozwa mbongo azolesaka ndako amibimisi ti alongwe na likamba yango asundeli yo abia eza bana na ye mabe ekoti place wana likambo mosusu nazo épingle awa baoyo aye mpenza en conscience ame aye alobi non yo vraiment ma copine nakobalaka yo boye na boye mais avant na assurer que nazala rassurer que nakobala yo il faut ozwa nanu zemi wana condition mpona libala mwana mwasi sikoyo amoni babi babaki soki nga na zemi nde bakoyebaki nabotaka nde bakobala ngai mwasi mpe amitiki ya zemi lela kozwa zemi mobali atamboli mobali akimi na ye oui mwasi atikali na kati ya pasi wana sikoyo na ka wana tosala ndenge mama deo mobali oyo aza na posa kobala mwasi na ye aza na posa kopesa condition te parce que bana ngo tozolobela awa na ndenge ya bonzambe babengi bango lipamboli mais lelo mwana comme lokwa sujet moko ya charge sujet moko ya rejet akomi pe na charge akomi kobaye yo pe bana ebele boye tozomatata na bataxi bis mama moko akoti oyo bana ebele boye mwana comme lokola ngambu du soki tobi toconditionne libala na mwana bongo siko bato nzambe apesi bango bana te mwasi azwa mayele na makambo nyonso no moni teke ebele oyo nzambe apesa bango bana te yo moni teke mibali yango barepusaka bango babandona bango batikaka bango oui surtout les africains donc mwana mwasi elenge azolinga bala amikotisa na jeu wana te libala esimbami na bana te eza condition eza vrai kambolobi fiançailles tout ça lobi fo nameka soki yo botaka fo tobalana na zemi donc yo lingai nde bana olingi mwasi olingaki nde bana donc oye kobota place mpe tozobenga bato yango bairresponsable yango wana kai mosusu mpe atindi yo bongo me na nsima akimi na ye ok akosaki yo kaka ye yango nde mwasi amitika te na kokosama bongo mwasi fo aza mayele parce que la plupart de cas charge ezozongelaka mwasi baoyo nanu bakomi esika baninga baza te ntango bakoluka makambo ya kobala tout ça ya kokota na libala ya kofonde bafamille il faut se référer na baoyo baprécédé est ce que na ministère na biso ya genre et famille bazwaka mpe momo ya kosala baconférence mpona koteya bamama bilenge mpo babima na kati ya irresponsabilité ya mibali en tout cas baconférence ezosalama mais eza eloko ya komultiplier fo babetela yango sete pour jour après jour tozomona likama yango ezozwa ampleur kaka mwasi azocontinue kaka kosouffrir ezomonanaki message pende ezoleka bien te il faut vraiment place wana babetela yango sete ekota na baeglise même na bawenze mama azoteka équipe ya genre et famille bakoti babandi koteya bango donc na couche nyonso ya population na population eza reculée et tout ça pour baloba mingi o bato o baza reculé babotaka mingi baza na ba distraction te et tout ça parce que mutu aza informé te aosala mabe ebele c'est mieux bakita pena sur terrain très bien renforcer parce que d'une manière générale ezo toucher même na kati ya économie ya mboka na kati même ya gestion ya mboka
parce que totala banane ba o nan baza bien na ba famille totala ba bana balabala. D'où ce qui message est fort moi si à comprendre vraiment côté on a ça qui erreur hein mususu akoya na sima osa so erreur wana tepo ba yebisi nini fois sala na avenir ba biloko ba naissance désirable ezali ba planification familiale ba ministère wana bazali donc faut pas renforcer éducation na domaine wana na kokena ba milieu o eza reculer iska basi bazo evrer na ba wende na ba école partout moi si azwa maele wana ami préserver na mabe pour que to surcharger pembo kate mutna muta se prendre en charge na famille na ye ya muke. Pour se prendre en charge en pays, il faut en bandeli. Aux années loko ko bandela te ko se prendre en charge en comment? Na maloba nanga mama de ona lobaki eloko wana batu bazo kende ko bota po ba bota. Projet ya ko bota ezaki te. Afandi bo ezalo kana zu exemple ba jeune fille non? Azana moi copain na ye bazo vivre. Mwana mwasi maele za mingi ta yiko surprendre mwana mbala bato. Jeri ngai nazawa na semina yo. Et où tu as mingi question ezaka bongo mazo ebate ke bango bazo vivre ensemble bango bazo sangisa nzoto mais où tu as et où tu na zemi ye wana eza surprise muta modèle wana oza sur oza responsable akozo responsabilité wana ndeni po yeli ena nsango ko akake yango bazo kimaka akimi ti kote mwasi ake ko bota azate ayoki sangwa mwana wana ko kani na yo boye na boye ayokomi ko yaya ndenga ko iba donc pasi likola pasi na zo pesa yo exemple moko jeune fille moko ba ngrosaka ye hein mais aza penza intellectuel universitaire azotanga azuzemi lera azuzemi mobali awangani zemi en plus de cela lobi yope ba bote ongana lingaka ozana ngokutu te ozana ba bote wana te donc ngai bosana ngai garçon akima na ye akenda na ye mwasi atikali ba parents basiliki comment toi notre fille tu es vraiment intellectuel tu es à l'université hein ozo zoazemi kaka boye c'est supposé que na ba période to komi nango ba malade za ebele na mboka il faut que tu te protèges o se protéger te o mitiki bo zoazemi pe mobali aboyizemi wana ba parents basiliki suka na suka bazwi koko wana babandi koboko bazongisi la fille na université atanga na ye abandi kotanga nza pe asungi ye asilisi azwi licence na ye mobali wana akendaka abala penza azana mwasi na ndako banda abala des années mwasi abotaka te aba sali nyonso basilisi ba hôpitaux nyonso mwasi abotaka te sikoyo mobali wana abandi kozonga po aya koluka mwana oyo awanganaka soki eza yo kosala nini akomi kozonga koluka mwana oyo ye awanganaka alobi ya ye te ye pe akoki kozwa mwana bongo te aluka mobali na ye mosusu sikoyo epai akenda mwasi abotaka te sikoyo mwana awangana ase akoli pe sikoyo yo etanke mama osala nini na place wana bon jeunesse eza na makambo ebele mama deo wana soki tobi tolandela ngo na ndenge ya bien ti awanganaka wana ezalaki mwa ki jeunesse ndenge topesi exemple awa ayoki somo likambo akei na ye ntango ye akomi mobali akomi na posa ya bana aluki mwana na ye oyo aza mpe mwana ne na ndenge asolo tobi paternité soki aye komikitisa na ndenge ya bien aza papa ya kopesa mwana na mabe asala awangana mwana wana azalaki responsable alingaka nyoko makaka ntango oyo akoki po akoma papa ekoki eza makambo ya kosala arrangement akoki kozwa mwana na ye parce que aza mwana na ye même na leta aza mwana na ye olimbisi eka kopesa ye mwana bakolimbisa bapesi bacondition nyonso balingi toyokaka oyo babali mwana apesi condition nyonso to azwi mwana na ye akobomba ye bien akobatela ye parce que aza na posa na ye. Est-ce que mwana wana akozala pe na affection ya papa wana oyo bayebisaka ye déjà papa oyo abwakaka yo mama de yo ekozonga affection ekozonga papa wana akomi na posa na ye akosala nyonso oyo eza na possibilité na ye pour que aganye lisusu bolingo ya mwana na ye.
Par contre ba oyo bazobota eza na papa mosusu bana baleki ebele ayebi na komba bana mosusu te Maman wana kotika na blessure moko intérieure te ya oyo tata wana salaka ye. Bon, il suffit qu'à comprendre la réalité ango parce que c'est pas le moment. Zemi wana oyo ya kiliboso. Ezalaki moment te za bakango ezala ngo ebele. Mais ce qui muta se prononcer na linga zo mwana en charge pour na ko éviter makamba ba enfant bâtard et tout ça. Eza ba arrangement ya ba famille. Osenga bo ko senga bo pesi ye mwana batikende mama liberté ya ko accéder pour na ko mona mwana na ye sans problème. Eza mabete. Ok, eza mabete. Effort nini to sala sikoyo. Ba mama wana ba victime ya viol. Ba mama wana mibali ba wangana bana. Ba mama wana mibali ba sundola bana. Kaka mama azomema mikumba wana. Oh mama bwaka na ete. Nyonso wana ekomi ba charge na ye. Akomi ko souffrir pona ngo. Akomi ko mona bilo makamba ndenge na mokili pona yango. Biso etant que ba mama yo pe etant que ma maman ndingo za wana nini to yebisa na ba mama wana po ete ba kweyaka na kati ya ba situation wana te oyo lobi to komi na bana bandoki na balabala to komi na bakuluna na balabala to komi na ba enfant de la rue. Bon, premièrement na bana ba mama baza déjà victime o baza déjà na bana wana bazo telengana lokola maman na koyebisa bango vraiment bazwa courage ba se prendre en charge bazwa courage wana ba lembate mama ba biso so alembaka mtoko alembaka mino na ete donc ba multiplier courage wana ba linga bana na bango makasi ba évoluer na ba mimbongo bazo sala na ba effort nyonso bazo sala wana po bana wana ba survivre ba multiplier ba effort wana. Toza vraiment fier na basi ya modèle wana o babwa ki bana te même pas na ba orphelinat bazana bana zo lutter na bango pour que ba évoluer bien pona ba oyo bazo yo kabiso na ba comme na ba kawana te baza la consciencieuse mama fa ça la mutu lokola toza la victime makambo ebele moi c'est sengela telema aye ba ko distinguer malamu na mabe o lelo zo banda boye ko sukela ngate tangu ba aventurier bazoya aye ba ko sala choix ya malamu kozanga mbongo ebimisa mwasi libanda take kosala kindumba azo bazemi eza ya mbalakata wana ozwi mbongo tomi lukeli kaka pasi pona bana oyo basi bakomi na balabala tout ça wana penza na ko toucher gouvernement ba ministère à genre et enfant de tolobaki na bandeli awa ba ya secours ya bana basi wana ya bana wana tozana bango ebele na balabala Kinshasa wana komi mokumba leta pourtant mutabi na balabala komi na leta c'est que na mabota pe ba boy déjà bango nde abimi ya secours à l'état se prendre en charge ba ONG o s'occupera na batuana ba prendre bango en charge ba l'accès bango ba métier ko former mama wana pour que à la maison ya obokola mwana oya komele lokwa mokumba donc ce qui n'a merci beaucoup maman Mati merci na nyonso to partager na ona mukolo lelo na kanisi mama nyonso oyo azana Kinshasa pe ba ya Brazzaville na ba bazolanda biso na mokili mobimba moto na motazui en plus na ye monde esi évolua okoki kobota mwana bibota bota te ozobota mwana okobota ya avec calcul ozo sala ke non mwana na kobota lobi babenga endoki te mwana na kobota lobi akoma enfant de la rite mwana na kobota lobi akoma charge ba grands-parents te parents bokola ki yo pe siko il faut bokola bana na yo ezate ke omemela bango lisusu charge ba papa pe malgré oyo ezana ngo émission mingi elobela nango ba mama botika ko nyokola ba mama boye ba kozala ba responsable ya ba acte oyo boza ko poser imaginez mwana oya yo ba pesi ezemi ndenge wana pe ba kimie na kanisi yo papa to mona ba papa ebele ba simba machete pona ko luka bato sa bana bango bongo ba musu ba kotsa bango ba prison donc oyo lingi ba sala yo te ko sala pe moninga te merci mingi na équipe technique ya Canal Télévision na yebike bolembaka te les enfants terribles na benga kabango tozalaki bongo na Mike Kamwaka na caméra tozalaki na Coupar papa na Pauline pe tobosani ete bao basalaki nyonso
po ete émission bolanda yango na bokebi penza. Canal Kin télévision eza po na bino na YouTube Canal Kin bokolanda ba émission na biso, na télé vérité bokolanda émission na biso, ba suggestion na bino porte na biso eza polele tokoyamba yango nde tokutani na bino vendredi prochain.